Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Triste nouvelle et triste réalité, la famille ezosala pasi encore pasi na motema. Mokili mawate, mokili pasi bandeko, mokili kobanga, mokili mutu pasi bandeko na ngai ezosala pasi moko na niveau moko pas possible. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment na memeli bino sangomoko ya mawa makasi. Sangomoko ezo lelisa pas possible. Sangomoko ezo sala mutu pasi bandeko na ngai. Eza pasi to uti kopungisa l'une de chroniqueuse bandeko na ngai ezo sala pasi moko pas possible. Bandeko na ngai avant to kota na annonce na biso to na information na biso ya lelo na olingana nous na sensibiliser batu o nyonso tout. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba toli pas possible, chaîne ya ba analyse, chaîne moko ya bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour. Tokos makasi. Bandeko nanga bozwana nubakiti bovanda makambo bongo ezalaka bien boza ya kovanda. Parce que je sais que mutu oya kufi chroniqueuse oya kufi aza chroniqueuse moko ya munene aza chroniqueuse oyo abando sepelisa ebele ya batu pe babando landa ye mingi makasi. Bozo bakiti na bino bovanda botia mwa mai pembeni mwa sucré na bino pembeni mwa jupe ezanga na ngote. En tout cas la famille eloko toboyaka ezande kolia soki toza na matanga bongo toliaka na biso te. Donc makambo kolia na minute oyo ezate botiaka ba mai ba sucré na bino to ba jus. Côté mosusu tozo milaka na biso, côté mosusu pe tozo landaka oyo ya bino ya chaque jour na kombo surtout ya Étoiline Inès TV na système kaka ya biso oyo tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bandeko na ngai ezosala pasi pe mawa pasi na motema bandeko na ngai kolala kolamukaka bongo lelo lundi na tongo ka boye ale baye kopesa biso news moko ezolelisa mingi makasi. Ebele ya batu deja toyebi ekirindika place ba grâce temo bazalaka ba moura de la presse bazalaki. Donc ekiri wana ezaki na batu ebele ebele vraiment bazalaki kuna ba chroniqueur na ba chroniqueuse ya minene penza otoyebaka na mboka na biso. Sikoyo ekirindika wana moko na bango bandeko na ngai akufi bandeko na ngai ezosala pasi pe mawa ezosala pasi ka ndenge toyebi biso nyonso liwa ezalaka nzela ya mutu nyonso to matato kita ezalaka nzela ya mutu nyonso tu. Donc, toyebaka déjà totia kango surtout na mutu que nous sommes de pèlerins sur cette terre. Toye neti bapaya na se ya moi. Lelo to lobi nzambe akoki ko benga yo. Alors moyen oboya eza lisusu te. Il faut okendo pemisa molimo kandenge zalaka. Donc eza mwa bongo chroniqueuse na biso oya kufi obomona na katikati entre Karine Mokonzi la baronne na Grâce Temo. Chroniqueuse oyo kombo na ye Flore Makisi wana penzande kombo na ye bandeko na ngai abando sala ba émission na ye kitoko abando sepelisa ebele ya batu bandeko na ngai na minute oyo azali susu te bandeko na ngai ezo sala pasi
pasi pe mawa toyebi ke atiki famille na ye bandeko na ngai atiki ba camarades na ye atiki ba connaissance na ye atiki ebele ya batu oyo bazana minute oyo kutu na choc insupportable ba grâce mbisi nyonso to bazalaki bato ayekiri na bango. Donc bandeko nanga na minute oyo ezo sala pasi yango na osenga bino kandenge ezalaka kandenge to salaka chaque jour. En tout cas la famille boti que la famille ya ndeko na biso ya chroniqueuse na biso mwa ba message ya ba condoléances kandenge ezalaka mwa ba message d'encouragement toyebi ke biso toza na biso bato toza batu tokoti na biso koloba nos sincères condoléances amba pesa bino makasi boye boye mataki ezongaki mais mutu oyo penza konsolaka ya solo kandenge na lobaka ezalaka nzambe mutu akonsolaka penza ya solo mais biso pe totia bango kana ba prière biso pe to tika teke non parce que nzambe mutu kaka konsolaka biso pe to sala mwa ba message kandenge ezalaka na ba ekiri na bango ba groupe na bango ba camarades na bango mwa message ya condoléance mwa message moko ya kopesa pe makasi kandenge tolobaka na chaîne na biso ezalaka chaîne moko eza chrétienne. En tout cas bandeko nanga totia pe famille ya ndeko na biso Flore na mabondeli parce que moment oyo eza moment moko ezalaka dur à supporter moment oyo ezalaka moment moko ya makasi pas possible totika bango na ba prière to sambela nzambe ya lola apesa bango makasi nzambe ya lola a fortifier bango nzambe ya lola a consoler surtout davantage bango eza facilité bandeko nanga yango na pesa catholique chaque jour na se ya moi to ye neti bapaya tango za neti mupaya yebaka ndenge nini okoki kotambola yebaka ndenge nini okoki kotia likolo na yo na se lelo ebele ya bato bazo vivre na distraction moko bandeko nanga c'est comme si bango bayaka na se ya moi pona éternité bakokufaka te bakozongaka pe te baotikalaka bongo bandeko nanga toyeba ke toza bapaya na se ya moi toyebaka kobanga nzambe toyebaka ndenge nini ya kotambola na nzambe na biso parce que eza na bato mosusu lelo bazokufa alalaki na ye bien a planifier ki pe journée na yeke non lobi na okende musala après musala na okende pai boye metango alali na tongo bongo azola mukana ete bandeko eza na ba mosusu bandeko nanga abelika mutu wana peut-être na ndako mobimba ba 3 personnes ebelaki mutu na butu wana bango nyonso bameli bakisi na omela bakisi ba omi bale babiki na bango moko akufika na mutu batu mosusu bandeko nanga donc mutu na mutu azalaka na ndenge na ye ya kokufa eza na batu mosusu ka ndenge na lobaka omona abeli yake na hôpital pe wana bayebisi ye ke non dans un mois okokufa wana déjà yebi ke non na mois moko wa nazokufa akomi komi préparer akomi kosenga bolimbisi epai ya nzambe akomi kosenga bolimbisi epai ya batu oyo asala mabe batu wana na lobaka chaque jour baza batu moko baza na grâce bazwa ngolu parce que aza na temps ya ko se préparer ya ko réparer makambo nyonso to oyo asala mabe pour que akota lola mais eza na batu mosusu ka ndenge na lobaki olali olamuki mutu aza lisusu te to mutu abelika mutu ya jour moko mutu akufi to ba accident bandeko na ngai yango na osenga na bino toyebaka ndenge nini ya kotambola na nzambe liwa oyo na lobaka chaque jour soki toyaka kopesa bino ba information ya batu oyo bakufi ezalaka aussi nzela moko ya koya ko interpeller biso ke toza bapaya na se ya moi toza ba pèlerin na se ya moi oyo to la terre oyo ezate ke eza esika na biso to kovanda libela na libela te toza bapaya lelo tolobi nzambe akoki kobengisa biso ke no mutuki ngandi tana yo ekoki il faut ya kopesa siko rapport na tindaki yo na se ya moi peut-être pona musala boye yo salaki yango te ozaki kana ba distraction donc jour asuka nde ozala jour na biso oyo il faut tokendaka kopesa ba rapport na biso epai ya nzambe toyeba ndenge nini ya kotambola na nzambe toyeba ndenge nini ya se comportaka na bato ebele ya bato lelo to omona
ye kobanga na ye ezaka soki aza na église wana aza mwana malamu na église wana akotonga na ye te na église wana akofinga bato te na kobimaka na église ale bizaleli ya mabe ezongi akomi na ye kofinga batu akomi kotonga batu akomi kosala kimutema mabe. Pourquoi? Parce que ayebi ke nga naza chrétien donc ye kozala chrétien il faut kaka soki oza na église mais soki oza libanda oza mutu mosusu wana eza bien te bandeko na ngai. Sala bolamu epai ya Nzambe sala pe bolamu epai ya bato yango Nzambe asengaka biso donc eza mwa bongo ezosala pasi komona chroniqueuse na biso ya kitoko akufi trop jeune azalaki na ba plan ebele azalaki na ba objectif ebele azalaki na ba makambo ebele oyo abandaki ko planifier mais moyen to ya ko se plaindre ezate to moyen to loba te Nzambe pourquoi ye moko ayebaka le pourquoi ba circonstance ekomelaka biso ye moko ayebi le pourquoi azui accepter ye moko ko zongisa molimo ya Flore ye moko ayebi donc moyen to tuna Nzambe ba question ebele ezate parce que il est le maître de temps et des circonstances ye moko ayebaka na se ya moyo oyo ye moko ayebaka bambula nini akateli biso eza na bato mosusu baza na ba chance na bango baketi ba 98 ans ba 95 ans bato mosusu à 13 ans akufi bato mosusu 25 ans akufi bato mosusu 40 ans akufi donc nalobaka chaque jour liwa ezalaka ba plan ya Nzambe toyebi ke soki mutu akufi ba nungu ebimaka omona babomiye basali boye wana famille na bango wana tata mwasi wana mama kulutu wana mama leki ezalaka bongo ebele elobamaka soki mutu akufi mais quand ndenge na lobaka liwa ezalaka ba plan ya Nzambe donc Nzambe ye moko mutu lobaka Nzambe ye moko mutu a décidaka soki mutu akokufa to mutu akokufa na ete ezalaka donc dans les plans de Dieu yango bandeko na ngai donc to yebaka ndenge nini tokoki kotambola na Nzambe na biso ndenge nini toko se comporter na bato mokili ba camarades na biso famille na biso ba collègues na biso ba connaissance na biso parce que ata soki liwa eye na nzela na biso toyebi ke non tokende na biso lola donc ezalaka mwa bongo. En tout cas nos sincères condoléances na famille nyonso mobimba ya chroniqueuse Flore wana topesi ba condoléances na biso to présenter pe nos sincères condoléances na groupe Ndika et Kirindika wana tomoni ba grâce témoin tomoni ba moura de presse tomoni ba grâce mbisi en tout cas ba condoléances na biso et comme la bino na système kaka ya bien topesi ba condoléances pe na ba fan nyonso ya Flore ba o nyonso ba sepelaki na Flore ba o nyonso en tout cas ba lingaki Flore makasi ba condoléances na biso esika nyonso place boza toyebi ke eza perte ya munene eza pe choc ya munene en tout cas prière na biso eza ka que non Nzambe alola a consoler bino Nzambe alola apesa bino makasi surtout na moment oyo ya pasi Nzambe alola azalaka na bino na ndenge moko kaka ya bien makasi. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances tokomi na biso na suka ya mwa partage na biso ezali ka mwa information oyo tolingaki topesa bino na système kaka ya bien botie la biso ba j'aime botie la biso ba commentaire posala pe partage ya émission oyo pour que batu nyonso tu bayeba nini ezoleka makambo nini ezoleka surtout sur les réseaux sociaux. En tout cas bye bye la famille et à la prochaine.